kolala kolamuka eza activité nzamba zolokumu nzamba batela moko na moko chaque tongo tozalaka bongo on dirait qu'il y a Sentinelle TV ko partager ko lendisa ko pesa ba information pe ko réconforter ba oyo baza faible bible lobi ba oyo baza faible balobaki ba makasi parce que bazobunda na Yesu Kristo. Tozali ba sali na Nzambe tuyaka awa kolendisa kopesa révélation par rapport à maloba na Nzambe kotalisa bato baposa na Nzambe pe kolobela bato masano basango masano te me basango oyo ezoleka na Congo mpona kosala éveil patriotique. Mais chaque fois tozongelaka bino etant mpe basali na Nzambe kopartager pensée, kopartager écriture, kopartager prophétie. Nazo koyebisa bato nyonso bazolanda biso sikoyo esengeli na bino boyeba ke tozo passer le temps le plus difficile ya monde. Makomami nyonso ya Bible ezokende lentement et sûrement na accomplissement nango. Makambo nyonso Bible eloba, makambo nyonso basakoli basakola ezokende lentement et sûrement na accomplissement nango. Bien aimé, tango Yesu akufaki avant c'est quoi ça va connaître ils a avantagé que je m'en aille afin que le Père puisse vous envoyer le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit sera là comme témoin pour vous rappeler, pour vous fortifier et pour vous protéger, pour révéler aussi. Alors Saint-Esprit essaye, Saint-Esprit est en katina biso, Saint-Esprit est en balabala, mais mingi lelo bazo telingana parce que bazali bato na misala mabe, parce que balingi ko changer te, parce que balingi repentance te. Yango omona bato ebele chaque dimanche akenda à l'église, mais là telina e changer te, bizalene changer te, misala salité ya kindumba, ya koloka, ya koyiba, ke changer te, azo sambela, mais abimi lokola libata laka, asokoli, akena mai ya sokola sokoli, après ye moko aute ko sokola, akeli susu na potopoto amizindiki, na mizindisi. Alors tozwa ko lelo ko sambela ebangisa kaso batute, même Satan azo banga le susu batute po o balobi ba osamba po ba sambela ya lokuta. Or Bible zoloba l'homme le plus dangereux c'est celui qui cherche Dieu à genoux. L'homme qui est à genoux en train de chercher Dieu avec sa force, avec toute sa foi, avec toute sa sincérité, cet homme-là est plus dangereux. Or le lot tozomona bato bafukami na hypocrisie, na kindumba, na moyibi, na lokoso, na lokuta, na mitema kanza, mitema mabe, balobi bazoluka Nzambe. Alors bakokuta na Nzambe te, puisque Nzambe amona na kati ya bosantu. Soko za mosantu te, okokuta na Nzambe te, oaza mosantu 3 fois. Alors peut-être na église okendaka eza nango muziki, lokola bosibo mesana po ekoma lelo bangala kote na bango, bayombe kote na bango, bayanzi na église na bango, baluba na église na bango, ba Swahili na église na bango, ba français bango na bango, ba anglais bango na bango, ba zombo na ba portugais bango na bango. Donc ezali susu l'église te ezali moziki.